Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source. Ata fin fond. C'est-à-dire quand tu promets qu'il y a une soirée 100% célébrité, tu vas célébrer à SAP et faire la bilele. Babi mon compte ba maman na à Paris quand tu lobaki aza sali passa. So boki kaka ngunge ba maman pese ba maman de l'autre côté bo kamata Cobetox. Aussi ça est au fond ba kento mon compte ba maman ba kuki ya bikata ya milai ya mikuse fumu na bango yeyo. Alors le lot on a soirée 100% célébrité net ebse bino to na ba trésor ngando. To za na fils Edungu Tozana Jamouzenga et aussi Belgique, ma solora ya formé. Vraiment, mes frères, na fils de Doung, le à droite, au milieu. Bonsoir d'abord mon frère. Bonsoir mon konzaba maman. Fils de Doung, la Moni Bino, équipe au grand complet, Boza ba saper. Quand tu ba saper, ba to ba frappe par le Moni Bino la soirée. Mais Boyana style ya Yves Lupitou. C'est un jeune Congolais qui a évolué dans le niveau de en France. Et là, on est en train de faire un Congolais. Puis on va faire un Yoji. Parce que le gars qui est côté, on est là, on est en train de faire un na ebi mkolongo yenga ndote ya melaka siko na bandi na yo yebisa biso po ani bo comme na style wana bon ne te ça nga si ça na bango na ça mot de changera lelo y ngabe y loupé tout aye comprendre banoko ba olanda na bango mais ba zalande ba jaloute ba kina vitesse ba contacter pour ba landa alignement mot de changera ma belle mon compte ma maman mot de changera la mode a changé consommer aussi congolais c'est notre frère faut te soutenir et toi ba jeune photo c'est soutenir c'est tout l'essence là quoi en tout cas merci fils Edungu ndengo accordé ngai parole na kati ya compte YouTube au mokonza ba maman Oumela TV merci beaucoup mon frère merci to dans la trésor ngando ya melaka batu nyonso tu ye musane rolia ye babi papa yoyo na kati ya Paris moko te mamba yoji parce que mokonza maman confirme ba do changer style trésor ngando siko yebisa biso comme na Yves Luputu batu mususu o ba yebi yote po biso mokonza maman yebi o ba yebi yote ba okazo kimi yoji siko yebisa biso comme kuna ka pona évolution to encourager pe couture na biso ou bien comme kuna ka po kimi bilamba nga kimi bilamba ta bilamba ezalanga des siècles de temps en temps yo boko la ba yoji lokola ba koba inga na yebi na zango belé donc et c'est la langote donc tant qu'un frère congolais fait son art faut l'amener à l'apogée faut akende likolo to tsaï poids à confirmer net ba yoji ba confirma net ba comme des garçons ba Prada ba Versace ba bangotu ba Givenchy ba Galliano ba Gabbana ya biso pe le lopé et toi on a retard à 100 ans mais toi on a tapé par retard Yves Lupito à sa biso honneur na plaisir art il y a design il y a bilamba donc il y a une photo consommant congolais moi j'ai commencé à consommer congolais yo peut faire consommer congolais au talent à la télé maman peut faire consommer congolais faut avoir la fierté na biso mboka en tout cas merci vraiment à niveau à Paris faut se soutenir entre nous les Congolais pour que mboka na biso kende liboso nazo mona c'est joli ça te va vraiment bien déjà yo lambe boya raté trésor ngando ndengo lati bo dino image zo etina se ba sepela po ba sepela na bayoji siko ba sepela na Yves Luputu trésor ngando alati ngo yo boya mambo po nani balobi Jamouzenga uti bela ayo défendre Belgique babi ba saper na Belgique boyete ba yo défendre bino na Jamouzenga faut sepela
Vraiment mon frère, na sepeli nanu na présence na ndenge oye awa lelo na Paris ko se présenter ko défendre lisusu marque oyo ya ndeko na biso Yves Luputu asali initiative amunene lelo oyo na kati ya communauté na biso et lelo nous avons ya koloba welo alo bezaka que toye na cadre ga défendre drapeau ya Belgique toye représenter Belgique valablement ndenge zala kaka Jean Muzenga les disciplinaires en mboka toye pona kocha un pas na kati ya idéologie oyo ya Grifasika ya Yves Lipitu donc a beti ba pièce na ya boye le devons ni mwana mobali ba œuvre boye ba chef d'œuvre parce que azali patrimoine ya mboka yango faut que soutenir à 100% nga pona nga et donc les disciplinaires na loba que to ma sap ezaka raté ko so melamba cher ne yango sap ezana une finition ezana un tissu ezana une concordance et lamba sap esenga que olata esimba yo et là to lati lamba parce que daka combo eleki munene eleki na forme mais au beti kaka parce que okomona ta combo mais olata sous lamba te donc yango na loba toujours que to lata sap bien mais moi na mboka beta ba pièce à bobo donc au moins ba pièce oyo ba trésor ngando ba beti oyo ba ninga ba donc ba beti ba pièce prototype il y a qualité il y a finition il faut vraiment que soutenir moi na mboka parce que il faut consommer nos premièrement congolais parce que ezo senga que biso na biso to se soutenir analyse ya juif moko asala il faut parce qu'il faut autant parfois ba histoire ou ba historien pour na se innover parce que analyse que et là ba noir américain et là ba noir africain et là ba noir européen ba dépenser ba mbongo na bango mingi na ba étranger que na mboka na bango be na famille na bango ou be ba soutenir magasin be boutique ya ndeko na ye au moins agression na dongelo pas pakistanais mais kimi ndi ko ndeko na ye a dépenser mbongo mingi pas na legal ya Versace et tout mais ceux qui pona au kabla ndeko na moi kabla baba 10 € moi moi mike yango to de conscience to soigner image kana na loba affaire à soignement de soignement d'image que to col sa boule ça pèse bien mais to que non na ndenge ya ko éduquer masse ya ko éduquer baba jeune ba landa biso ke ba ke no tanga ba innover ba ko ba styliste lokola ba oyo ba sala ba grand entrepreneur ba entreprise na kachamboka c'est ça ko ba message fort na dana on ça en tout cas merci mon frère ndengo accordé parole on a kata compte YouTube o mokonza mama Umela TV bande onanga boyoki conseil ya bande onanga mibali o batemi a trésor ngando bomoni ba fils edungu bomoni bande onanga Jean Muzenga mais c'est tomoni papa wemba kufi kinke sera kufi to tukalo mona monsieur yoji ter au participer à la matanga to tukalo mona monsieur Versace te to tukalo mona ba isemi yakete batona tout le monde bango te na liwa ba prêtre na biso bango ba conseil idéologie forme wana lelo oyo Global Express c'est le là qui était ce boye bozande cité donc boya ebele na kata global chitunga wo Global Express l'agence los angolanos para enviar las cosas en barco en aviones en toda Angola Global Express en Paris ici Congo y agence Global Express ina pour France pour Paris si métro Château Rouge agence yetu mufilisa zikondela mu avion zikondela mpe mu bateau mu masuwa zikarton do ina ko métro Château Rouge pour Paris Global Express eza pona bino eza pona biso eza pona ba congolais nyonso tout ou baza na France pe na ba o baza na étranger pona matanga pe kala na Global Express solution na solo nyonso ah bon donc ça la matanga jusqu'à la lycée pour le moment na biso to aider pour réaliser prestation funéraire nyonso na niveau ya Kinshasa eza simple au futika à Paris to s'en charger na makambo nyonso selon ndenge yo kolingi ezala na ko tinda ba cameraman na kuna non tant biso to s'en charger na nyonso to filmer to kangi ba photo sur ça WhatsApp ils ont les kakuna directement pe to tindelo oza la page zo la ndenge prestation ici OK à la fin des comptes pour yo reçoit DVD na au mona ndenge makambo sur les kaki Global Express vous avez un niveau mususu déjà ah non batika tout d'abord l'équipement la mission nyonso za ya poto pour tout ça la prestation funéraire la mission eza ya poto vous êtes en France vous avez en France tout ça la bloc ya professionnel enterrement en Afrique mais net ya poto
Pour la place, il faut exposer corps, la place, il faut enterrer, différence et athée. Bonjour. Yango na yebisaki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso to côté on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango, basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global, biso tinda bakoli. Bakoli. Global Express. Ya pratiquement la fin. Ça fait que ça vitesse de diffusée. Global Express, fuka. Basi ba pakati. Ba changer la solo. Les gars chance, on va comme na côté ka ni bio. Agence c'est très moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu, ici Lali. Global Express. Edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source, ata fin fond.